Vous kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout KNB Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout Kinshasa et l'équipe partout Mikuru les abîmes pardon Jima c'est le raté et on a bien yo Jima Mukende Oumela Bana Kin Kebana Jago zappé so kuta nango KNB tellement KNB tellement qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi. Oumela. KNB ko zappé te so kuta nango check au Vandi. Mbote bakino un peu bienvenue na numéro ya sika ya magazine na bino emesana kolobela bino ba réalité ya vie ya Kinshasa KNB. Après 2 ans, il y a mandat, il y a Barack Obama dans la Maison Blanche. KNB, ça y est, libino bilan par rapport à espoir où il y a qui copie ça africain. Élu en 2008 comme premier président homme de couleur dans la Maison Blanche, Barack Obama, Oyo mandat na ezak aussi la lelo a outi ko passé 8 ans comme locataire dans la Maison Blanche équivalent il y a 2 mandats. Mais il faut noter que en 2008, tant Barack Obama a joué qui pouvoir aux États-Unis, assisita qui espoir makasi pour les Africains. Oh, batia qui elika que enfin Afrique a eu l'un de ses fils comme l'homme le plus puissant à la tête d'une grande puissance. Illusion Oyo intéressé KNB ezap la politique africaine il y a Barack Obama les 8 dernières années. Na Oyo tali démocratie en Afrique, l'opinion africaine se souviendra na discours d'Obama Oyo aloba que Afrique ils en a besoin y a homme forte mais plutôt y a institution forte et zalaka bongo na Ghana toujours sous présidence y a Barack Obama aux États-Unis l'Afrique a connu ce que l'on appelle le printemps arabe c'est-à-dire déchéance y a ba vieux dictateur oyo ba oumela na pouvoir lokola Hosni Moubarak na Égypte pe Ben Ali na Tunisie pe soutien na ye na coalition menée avec la France en tête oyo emenaka Kadhafi na liwa. Pour l'économie, Obama a organisé qui sommet États-Unis-Afrique avec promesse d'allouer de fonds de financement pour l'économie africaine. Naro Italie développement et Afrique, Barack Obama a très impliqué dans la lutte contre le sida et la malaria. Mais pour les pays où la plupart il y a des chefs d'État na bango bazan fin mandat local. Ba pays à est une opinion pense que Barack Obama azalaki complaisant local na Rwanda na Burundi mais plus dur pour les pays Afrique centrale. Ndeti na RDC où ba analyste ba mitunaka soki eza acharnement toka ka souci ya démocratie. Donc, ezala qui vraiment illusoire pour les Africains qui kanisa que élection ya Obama lokola mutu mwindu akoka ki kosala bonheur ya ba Africain. Faux car si Obama a pu être élu par 2 fois comme président américain, ce n'est pas par la force de la communauté noire américaine, car celle-ci ne constitue que 13% de la population américaine. Donc, loko la mindele mutuba vota qui est à kokaki kaka ko servir intérêt à américain ndenge yemoko azalaki koloba. Je ne suis pas le président de noirs, de blancs ni des islamiques, mais moins encore de catholiques ou de protestants, mais le président des Américains. Kinshasa et l'équipe partout. Tosololi na bakino ba ebisa biso ba avantage nini ezalaka soki mutu akiko vana na l'étranger donc libanda ya mboka. Port d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Kinshasa l'équipe partout que soit na bakino ba meka un peu ko ebisa biso ba avantage nini ba congolais vivant en étranger bazara na ngoboyo ka ndenge balobi na micro ya KN. Ce que na libanda oza quand même na avantage ebele so se mélanger na bato baza kuna okozala na facilité ya kosala makambo nyonso bazo respecter droit ya mutu nanu ezoyebana donc okosala makambo nyonso sans que ba déranger yo mais par rapport ya awa siko eza que non so sali likamo boy la police nanu comme on a policier moyibi a liboso policier ko kanga yo osana likambo te créer le moi likamo boy que non osali
respect nanu ya congolais nanu eza awate libanda bako respecter yo bakoki kopesa yo badroit na yo nanu ya kibumoto nanu makambo nyonso mpe osala yango ezosala lese ata osalaka no te donc oza lese ya kovivre nde moto avivaka eloko moko tozala yango na mboka na biso oyo eza mboka moko koyoka kaka tozala baboye tozala baor tozala baboye tozala baboye mais soko olandeli normal eza ondire mutu moko boye abénéficiaka nsima na biso oyo tozala lokola bahotere ya mboka soko otali bien droit ya étranger ta mosusu okozala ata chômeur valeur na ye ebani kaka ke non mutu oyo asalaka te mais aza paye mais awa te atako ye loko na ye ya moke de façon kaka no lokola l'état azofuta bien te nakumbata moto lokola ngai boye naza moto ya moto okomona bataxe kilikili rapport kaka ya mboka la conjoncture ya mboka na biso les alele moni so oke libanda mboka so ebi métier na yo ebi musala na yo so comme la libanda mboka omona mboka wana gouvernement mboka la baposa disposition batia wana nikima mpona kopesa mosala motu valeur po meza na mboka na biso bapesa mosala motu valeur te okoyeba mosala me baopesa yango valeur te par rapport à mondele so oke na mboka mondele omona oyebi mosala bapesa mpe valeur ya mosala oyebi omona bamboka wana so oke otangi mwa classe na yo so okona bamboka wana ose trouve facilement na mokanda na yo me biso bato bavide banchiki mokanda vraiment eza na mokanda na palais mokeluka bulo boye ko bacomplication siko mutu so atali bavantage yana nyonso so ake libanda ekomosimbola libanda moneka na mboka na ya te akima nde kaka neti nga na bima na nga te mais na baninga babima déjà ba grand frère belé pe babima avantage tomonaka mingi pa na bango kotala par rapport ya vie sociale oyo bakindaka kuta kuna na batémoignage na bango eleki ya biso c'est-à-dire akokobela soin na eza facile mais biso awa mutu soka beli bakokende même na hôpital so mbongo eza te ozomona mutu akokufa mpona maki ka ya mbongo mais kuna mambo wana si balongango mambo kolia mambo ba classe mambo maladi déjà balonga mambo wana c'est que avantage grave yango wana toki ndenge bakongole bapesi na détail nyonso ba avantage oyo bakongole vivant en étranger bazala nango mais soki pe bakonzi botie ba avantage wana na mboka na biso pona bakongole ekozala malamu mingi pe kosala honneur ya mboka na biso Kinshasa et l'équipe partout. tosololaki na bana basi bayebisa biso soki esali lelo ke badifficulté ezwami na couple esali ke boke kovanda na belle famille na yo yo mwasi okozala prête ya kokabola cuisine na belle mère na yo to te soki aza disposé alambi soki aza disposé te oyo nyonso akolamba bapartage bale bon eza kaka obligatoire te ke abanda kokabola soki epesameli ke akabola akokabola soki epesameli ye te mutu mosusu ayi kokabola mpona bamona moya kolia bakolambaka ensemble na belle mère na ye ou soit belle mère aolinga ye moko alambaka mpona ye na bana na mobali grand mère mpe azolamba na ndenge na ye te mwasi fo alamba aza mwasi ya mwana fo alamba apesa belle mère na ye akopesa belle mère na ye mbongo mpo ake eluka biloko alia te en tout cas se basemeki baza na nde na bango nde baoyeba ndeni kosorganize me na ebandeli na ozwa mbongo na pesi ye alambi toli esika moko so aboyi tokabolika banzungu nga na koma olamba yanga moko bango mpe bazolamba ya bango moko. Jamais rata rubrique na bino ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB oyo mafuta la photo to seka moke buka kingo écoutez on selfie écoutez la photo to seka moke buka kingo écoutez on selfie écoutez la photo to seka moke buka kingo écoutez on selfie écoutez la photo to seka moke
Nabongo esala ya lelo ophtalmologiste Dr Dieudonné Ngoy alobeli rétinopathie diabétique. La rétinopathie diabétique est une complication du diabète sucré au niveau des vaisseaux de la rétine. Cette complication met en jeu le pronostic visuel. Dans le monde, au niveau de l'Occident, près de la plupart des cécités qu'on retrouve proviennent de la rétinopathie diabétique. Et 12% de cécité sur le sang, 12% de cécité provient de la rétinopathie diabétique. C'est pour dire que sur 100 000 personnes, il y a au moins 2 personnes qui font la rétinopathie diabétique. Et le diabète, par exemple le diabète du type 1, après 15 ans de diabète du type 1, la personne faisant ce diabète développe une rétinopathie diabétique, pratiquement à 100%. Tandis que pour le diabète du type 2, après 20 ans du diabète, ces mêmes personnes-là peuvent développer la rétinopathie diabétique. Donc, l'ancienneté du diabète détermine la survenue de la rétinopathie diabétique. Bien sûr, il y a d'autres éléments qui sont incriminés pour que la rétinopathie diabétique soit entretenue lorsqu'il y a diabète. Toluki toyeba si il est obligatoire ceux qui rendre à tout service il faut kaka futa yo bakino balobi baoyo nyonso bayaka epai na yo lokola yo zala assistance sociale mokolo zangi moto te aya. Magazine Kanbeto est auprès de Bakuna pour retourner bango. Ce qui est au rendre mon service to aider na likamoko za kokokate est-ce que est obligatoire kaka futa auto il faut senga embo on ndenge au salicier tous la réponse ya Bakuna. So aider mutu forcément mutu faut appeler ça quelque chose en retour. So aider mutu service faut servir aider muninga. Donc c'est-à-dire ils appellent fierté na moni que non na aida qui mutu émerger na aide na c'est ça c'est bon. Et forcément faut pas passer sur l'autre neti aida qui mutu azo musala. Et ça bien comme le rôle à terre dans la Bible il faut on leur a dit pour ça chaque fin du mois peut ça mo na zone non. Aida qui muninga c'est bon muninga émerger. Peut-être na yemo na ndinga ko kanisa que non amonio non il m'a rendu comme ça pour vite aux limité hein ngana ko aider lelo lobby ko aider so ko aider mutu na mutema nyonso aider muninga c'est tout et ça te que non so ko aider muninga ozila en retour afuto mbongo to pesa elo mo c'est ça et cause à la nango normal dans le sens ya que mutu ye moko na service yo rendre ye à comprendre que ça les eloko mo ya motuya. Après na makanisi na ye na ba bonne volonté na ye ye moko ndako kanisela yo selon ndenge yo rendre ye musala kanisela yo peut-être na moi quelque chose mais eza obligatoire te ya que parce que au rendre service ou soit au pistonner mutu quelque part a sali akomi ko sala place o yo peut-être au sali ba moi effort ya ki azala wana akomi ko sala wana salaire na ye peut-être azozo à chaque fin du mois akomi ko zo normalement à chaque fin du mois. Et que yo parce que pistona qui est wana okomi kozela que non à chaque fois à payer il faut yo on intervenir ba pesa yo ka moi quelque chose to moi 10% non wana eza vraiment normalité ko ide mutu d'abord eza pona kozela quelque chose na retour tant ide mutu tant so a un problème donc a une possibilité tant yo ide yo kozela sur retour ndenge nini na logique ezala raté. Donc tant aux sunga mutu sunga ka na mutema nyonso ke no osungi e commentaire mtazi loko na yo apis osungi mutu baniko bango pembeni mutu ayiba ke yo sunga ki mutu wana pe ata le banzambe alingi bongo te pesinga musala en tant que ngana mutu nebi ke ko pesinga musala mais na ko sala eloko mo me yo ko jenga te na ko ba yo te fin du mois oyo na ko sumata be loko mo amukena ye na ko pesa ata na ndako. Ah, non, parce que les gens qui sont atamelo oyo et vous sont rappelés à tes gens qui ont muké, ils ont ngobele. Et ça rappelle bien que mutu oyo a raisonné ngai.
boti kolanda ndenge bakino balobi alors ya malamu eza ke soki oede mutu kosenga ete soki ye moko akaniseli yo malamu soki pa akaniseli yo te ça ne sert à rien osenga ye parce que bénédiction na place ekowutela oyebi te na bolamu kaka oyo osalelaki mutu mosusu me nzambe apamboli yo à travers mutu mosusu. Kinshasa eleki partout. Force One Service, le seul représentant et à Trust Compagnie, ce que vous avez besoin de voiture, que vous pouvez prendre un site, et surtout que vous foutez les alindambunda. Par ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebea, numéro 56, immeuble Boncoin, côte à côte de la Napi, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 081 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site, www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. Le seul et l'unique événement de l'année, Zalibongo le 13 novembre, à l'occasion, il y a 365e édition. Il y a un magazine Nabino Kinshasa Nabiso KNB. Vous avez des détails et éléments. Arrive, 365 est arrivé. La 365e édition de votre magazine KNB, c'est déjà dans quelques jours. 9 novembre 2015, 9 novembre 2016. Le magazine Kinshasa Nabiso, un an déjà. Magazine Oelobelaka via Bakinois sans concurrent ni imitateur, unique en son genre, mon côté na Kinshasa, mon côté na RDC. Boya ko fete na biso na mama na excursion oyo ko salama dimanche 13 novembre 2016, lieu d'embarquement eza bongo na gare centrale ya Gombe. Ensemble na ba partenaire ya tourisme et ya environnement, boya ebele poto ko tamola Kinshasa mobimba en mode touriste. Pe ba bete la biso ba histoire, pe masolo nyonso oyo toyokaka na Kinshasa. Ba billet oyo eza numéroté de 1 à 365. Soki osombi yango à $20, nde oko bénéficier na t-shirt souvenir ya KNB, consommation ya boisson sucrée, pe accès na point de chute et sika fête monene ekozala. Occasion po bokutana na ba agent nyonso ya KNB pe ba présentatrice préférée na bino oyo butu moi basalelaka bino musala po bosepela. Oyo bakozala très disponible pona kosolola na bino pe ko immortaliser ba moment de joie oyo toko lekisa ensemble. Surtout ba selfie sans trop. Toko souffler gâteau ensemble, kolia, komela, musique na comédie. Babetela yo lisolo te, excursion Kinshasa na biso nanu ezala te. Première édition yango, billet à $20 seulement. Eza déjà en vente na siège à Force One Service na croisement Colonel Ebea avenue du Marais na commune ya Gombe. Non loin ya hôtel de ville ya Kinshasa, ba surprise eza ebele. Lokola toza kaka na besoin ya 365 personnes, mi sombelaka déjà billet bien avant pour ceux qui ba place ekoki na bus, moyen to bakisa bato ekozala te. 365e édition ya KNB, un an ya magazine Nabino, unique événement de l'année. Kinshasa et l'équipe partout. Léopard et RDC va kobeta bongo match le 13 novembre contre Guinée-Bissau. Yango quelques Kinois balobeli ba chance nini bazali nango ba kundenge ba kobeta libanda.
Dimanche 13 novembre, Léopard et RDC Bakobetana, équipe nationale ya Guinée-Bissau. À l'occasion de la deuxième journée, il y a éliminatoire, il y a Coupe du Monde Russie 2018. Au regard, il y a dernière prestation dans la Libye. Bakinois ba pesi ba chance na bango na équipe nationale ya RDC Léopard. Boyo kanenge ba lobi na mifra ya KNB. Match wana to perdre en côté, tu as beaucoup des avantages. Vu effectif coach Florent Bengaza nango. Tout a beaucoup de chances à gagner le match, même sur place dans Katia Conakry. Tu es parmi l'équipe favori, mais tout négliger que le football, surtout en Afrique de l'Ouest, ils peuvent évoluer ma casse. Tout minimiser l'adversité dans ce sens-là. Aux chances de Sabango va gagner. Pour l'équipe, ils ont tous les joueurs à Malamu. Et puis, tout le monde qui joueur va fungoli motema pour l'équipe na bango. Yango zomona ba score malamu ezoya pe victoire ezoya toyebi ke ndenge bakei wana tokolonga. Oui, na football il arrivera souvent parce que ndenge biso toyembaki likambo mabele awa wana pe eza epa na bango. Ça peut arriver mais tozo espérer penza na yango te. Nous croyons na résultat ya bien parce que tozo na confiance à ba joueur na biso. Souhaiter kaka équipe na biso kende liboso to souhaiter bango ba 1000 chances ba gagner kaka. Toujours gagner, l'équipe a gagné. Donc, on est liboso. Le bazar d'abord, au lieu de 1000 chances, on a 10 000 multiples de chances. Pour gagner le match, pour Guinée, on a vu le côté. Pour gagner, d'abord, on a joué Android, on a coach Android, Congo est Android, on supporter à Congo, tout va Android. Donc, on est en Léopard, sai. Elengi. Donc on a chanté fimbo ezolanda partout. On a ni fimbo na fimbo. Donc Léopard na biso na habité 100 000 milliards de chances pour toi emporter qu'on a ni victoire wana na Guinée. Guinée aussi la biso le mot to kende to gagner bango to na victoire na biso na 3 points na poche parce que na na confiance à ba joueur na biso. Na ba donc liboso de tout qui kolela maintenant les nzamba sala biso grâce. Tokomi sugi wazana terrain zobeta bien, wavani libanda zobeta bien. Gardien za libanda za bien, wazana poto aza bien. Donc on va jouer à bien. Léopard Android, bas supporter à Congo Android, RDC Android. Nous on a choisi et surtout staff technique Android. Sans oublier coach international Ibenge Android. Donc RDC Android. Donc on a choisi. Bakino va pesi ba chance na bango na équipe nationale ya RDC Léopard en tout cas biso pe to souhaiter kaka ba bonne chance na match au Barobeta le 13 novembre na Guinée Conakry. Kinshasa et l'équipe partout. Tout puissant Mazembe champion d'Afrique ya coupe ya confédération akobeta bongo super coupe na ma Mélodie Sondage yango bakino ba luki ba yeba soki azali na chance ya kobima champion ya super coupe année o. Tout puissant Mazembe Bazalaki sacré champion de la Coupe d'Afrique et la Confédération en battant le match retour Mouloudia Olympique y a Beidja 4-1. Donc et salut que Akobet a super Coupe d'Afrique l'année prochaine na Mamelodi Sundowns et Afrique du Sud. C'est pourquoi toye ko solo la na ba kinwa ba biso ba chance nini Mazembe ko kiko zana ngo ya kobeta super coupe ya Afrique mais ya mbalo ya kobeta ngo libanda or ya mesana mingi kobeta à domicile boyo ka ba kinwa ndenge baloki naza congolais na fier à Mazembe ninga azui champion wana ya CAF azwa pe super coupe wana ezala pe ya biso ba congolais kaka na pe de chance azwa coupe wana azana défaite te ba pe bazana kata terrain ba bazotambola na staff mobimba. Baza ko sa chance pour esika président Azali tout puissant Zara toujours champion. Super coupe za biso penda ya Mazembe Angleber. Eza batu musuti na tous les clubs où eza na RDC défenseur nanga na mboke za kaka tout puissant Mazembe Angleber. Attaque du Mazembe a gagné biso 3-1 na CP na Mazembe ya moi équipe mboka na CP nango. Na CP trop de Mazembe makas penda trop. Pas tout dans ranking, tout dans quelque part, tout dans tout dans tu dis surtout dans mon moko, tout genre toujours moka. Ah toujours au Goboya, on a tout le monde qui a ma bien en Gamboga, tout toujours moko. On a c'est pas mon fibo. La c'est toujours na Mazembe toujours dans la coupe toujours na PC chance, na chance ma casse. Toujours pesa Mazembe chance mingi
po azwa super coupe oyo ndenka tomesana kozwa ba coupe biso nde toza ba champion kaka ya kozwaka ba coupe nyonso eza ba super coupe ba Champions League coupe de confédération biso nde to gagna kaka puisque toyebi ke toza na équipe ya bwanya équipe ya mayele super coupe eza biso yo moko yebi ba coupe nyonso biso nde bato tozwaka tokokisi siko ba coupe nyonso ekoki 7 coupe eza ba jete eza tozo beta tozo tomba école na biso liboso na makambo ya football vraiment na mona fibo Mazembe vraiment les équipes moko à Congo ezolongola Congo soni donc naza sir Mazembe aza sous super coupe pour na Congo mobimba total la Mazembe donc yenda za likolo ya ba champion donc to pese sous chance azwa sous super coupe pour tomber la football à RDC bak sportif congolais nyonso tokutana na baona nzela ba souhaiter bonne chance na Mazembe balobi ke Mazembe zali équipe munene ko beta à domicile to libanda et empêchera nango yete ko zo victoire donc magazine KNB zo souhaiter kaka bonne chance na tout puissant Mazembe parce que bazo continuer ko ça la fierté à RDC Kinshasa et l'équipe partout. KNB encore et toujours et les matés qu'on fait sa bino actualité on est dominé mon collègue lelo na Facebook. Tobanda actif Facebook ya lelo na tête à tête ya rassemblement 5 Tshisekedi reste ferme. Nasuka ya rencontre aucune déclaration n'a été faite à la presse. Cependant Peter Kazadi, conseiller juridique qui Etienne Tshisekedi, a lobby que la rencontre portait essentiellement sur la mission de la Senko, tendant à concilier la position du rassemblement et celle de la majorité présidentielle. COP22, ouverture officielle le Salamaki lundi na Marrakech na Maroc. La RDC représentée par environ 200 délégués, sommet yango Egosil Lati le 18 novembre. Ségolène Royal, ministre française de l'environnement, de l'énergie et de la mer à lobby, nous avons tous ensemble rendu possible ce que l'on disait impossible. Internaute basengi bazwa ba résolution egozala pona intérêt ya Afrique. La présidence a finalement reçu la délégation de la conférence des églises d'Afrique après plusieurs tentatives. Internaute basepeli balobi, c'est une bonne chose parce que souci ya Congolo nyonso eza komona mboka kobima na crise oyo. Tosuki sa actu Facebook ya lelo na mbutu oyo eza korenye na kati ya ASV Club entre Lomanisa Joyce na staff dirigeant. Lomanisa oyo azwaki contrat moko na club ya deuxième division na Turquie pe na tout puissant Mazembe. Ba dirigeant ba prometaki ye ke bako libérer ye meti lelo azomona kutu elokoti. Yango ba internaute mususu ba lobby, c'est ce qui a été à la base ya absence na ye dimanche contre Shark 11. Ba mususu ba bakisi batika ye akende po joueur te mutu asalaka club nde mutu esalaka joueur. Donc ezana no dossier à suivre. Actu Facebook oyo ezobimisa bango nyonso kala mekala makasi Bogolanda, Kinshasa et l'équipe partout. Merci na attention pe fidélité au bozo le mbate kopesa na magazine na bino to kutani lobi na édition ya Sari Limamba o ya ko présenter bino édition spéciale ya une année ya KNB Kinshasa et l'équipe partout.